On a abonné à la chaîne Gisat et ça que au fond un contrat, au sali contrat na yo. Au sommet pénal qui est en présence il y a ingénieur Bravo Angola Iltsmaroa et il est vraiment au Luka Gisat à Bada c'est que baebi. Les 40 chaînes wana ils ont un canal où on a kotisa kuna na kombo ya Gisat TV. Kona okima, kona virus, suma bébé. Chaîne moko ya sike koti Boss Brother TV. Hein? Boss Brother TV. Brother TV. Na monyango na bi oh. Na taliboye Angola ultima ora ya ingénieur Bravo et sur les kawana. C'est allé télévision, tes assistés, tout ça na TV Cap. Alors, tout ça na 40e chaîne où ça que nasa ko distribuer na abonné na nga na niveau ya Petrangol. Ngana lobara Petrangol ça na base na nga. Artiste séminaire le roi neti ba Ibuba. Oui, n'était so bien so oui, président Ibuba roman na bien. Ya ça va y ça artiste wa le kawana aussi sous ni qui fit de loin. Baza artiste so ba le kana aussi ba Belgado. Parce que c'est le romoro to bandiango na Petrangol. Mais elobite que ekesuka na Petrangol. Gisat ekezwa presque ba bairo nyo surtout o ezana Luanda. Les chaînes d'hôtel a découvert maladie. Déjà Bada. Abada. Frère. Naki maravma kombona. Nazande ami ya babos. Niveau ya Gisat TV, vous avez facilité à recevoir émission, information, surtout il y a des musiciens na biso Angola, des artistes na biso nyonso Angola. Tellement na ça na mutema moko social, il y a ko sepel sabatu. Alors ndozo mona ba abonné na nga toujours baza satisfait côté wana. Vous avez une capacité ta msusu ya il y a des moyens pénalités pour ça la masolo yo. Au banyango na ba propre fond ya yomoko. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Bravo, bravo. Tidon bravo Cosmalto. Tozana yawa. Seja bem-vindo vraiment na émission na biso ya Plati Angola. Lelo vraiment ndenge tozo tambola kaka na cadre ya émission na biso ya última hora na kutani na fournisseur na biso to bengaka donc Gisat azana biso ande to biaki kapa Harmony Vite Full Boss to kutie pe awa mote na papa. Oui, merci vraiment na CPL makasi vraiment. Gisat à ma grande surprise to kutie awa koto Harmony Vite ko vanda ba koto to za pe quartier nao. Te o eza penda base na ngai ngana lobaka Petrangol eza penda base na nga parce que na Petrangol so côté Petrangol moto sora ebe Gisat te donc c'est ça motaye sika alors ngana vanaka naza penda mona Petrangol malgré ndaku na ngana lala eza na kuka mais awa nde penza base esika penda Gisat apesa makambo pe sika sala donc bana vraiment ya émission so Plati Angola boyokinde Gisat alobi ke œuvre mais za mboka na eza quartier na ye Petrangol za mabele na ye Gisat boni boulot non boulot premier tambola kitoko et tambola kitoko so moni pena qui est en présence il y a ingénieur Bravo Angola Iltsmaroa et il est vraiment au Luka Gisat à Bada c'est que baebi parce que mutu ba tambola te ke baluka nkoni baluka mutu asana kombo so sana kombo te balukote et ça bon ya boulot etambola kitoko ay ba fidèle téléspectateur balobi boyokinde Gisat alobi ke baluka ka mutu oyo azana succès quoi comme ya lobby donc Gisat vraiment au comme vraiment na combien de chaînes non na minute oyo na niveau ya Gisat TV to comme déjà presque 40 chaînes tous avons 40 chaînes parce que biso ezali télévision tes assistés tout ça na TV Cap. Alors tous na 40e chaîne où ça que nasa ko distribuer na ba abonné na nga na niveau ya Petrangol donc baza satisfait en plus ça que na canal parmi les 40 chaînes wana eza na canal
oyo na kotisa kuna na kombo ya Gisat TV. Au penezo pesa makambo na niveau ke bana Petrangol baza vraiment satisfait na niveau na canal wana. À part ba canal monsieur za wana. Pour na niveau ya Gisat TV, bozana facilité ya kozwa ba émission, ba information nyon surtout ya ba musicien na biso ya Angola, ba artiste na biso nyonso ya Angola oyo salaka théâtre, ba artiste comédien, ba artiste musicien, ba les karawana. Donc ceux qui vraiment nano les canate net ba artiste séminaire le roi net ba Ibouba. Net so bien so oui, président Ibouba vraiment na bien. Ya ça va y ça artiste wa les kawana aussi sous ni qui fit de loin. Baza ba artiste ba les kana aussi ba Belgado, Mofal ma papa sika sika, ba les karawana ba J3 donc et ça pena bon. Donc ce tolobi vraiment que Gisat vraiment boss dans monde vraiment ya média. Na ki maravuma kombona nazande ami ya babos nga vuma na boss mais naza ami ya babos Gisat aza ami ya babos tel que ba master nga lokola ba Jisebo ya Pharaon aussi ba Armando Vuti aussi ba naza vuma ami de ya babos donc presque babos ezake oyo aza na kombo aza master ya Gisat et ça bon. Donc tu dis que Gisat vraiment aza ba kamal ba boss le ba boss bravo. Donc ba boss aussi sous ba boss bravo donc baza ba ami ya Gisat. Aussi ba Tiafouin ba master ya Gisat et ça bon. Pour abonner na chaîne na yo ya Gisat. Pour abonner na chaîne ya Gisat, et ça que au fond la contrat, oye au sali contrat na yo na niveau ya Gisat parce que Gisat déjà entreprise mobimba, oye ça que ezali na bureau organisation mobimba, et ça que okoyaka katsanga te eza pena oyo fongoli contrat na yo. Au sali contrat na yo, to repesa yo 1 mois. Il y a abonnement, il y a offert après si maintenant les 1 mois sur le sili au bandi ko futa net na minute na sala ki promotion na abonné na ngapo na recevoir ça bango lokola to utaki na mois de la femme na pesa ki bango lokola neti par mois nenge ça 2500 na pesi bango 1500 kwanza ya abonné. Alors ils ont continué même dans le mois de mars, nous avons continué toujours au foot à 1500 kwanza. Donc, 10 jours, nous avons on a dit que ça va partir à l'éloboé, au foot à prix à Sikaboui. Donc, la minute où nous avons foot à nous, na prix on a pona sepel sabango. Tellement na ça na muté mamoko social, il y a ko sepel sabatu. Alors, nous avons abonné na toujours baza satisfait côté wana ngambongo sima mais musala ndeli boso. Bon, merci vraiment Gisat, vraiment comme vous le savez déjà toujours na Gisat babi que yenda kuma jam boss na masolo vraiment je profite pour l'occasion na petit mot de Ibrahim et ka son négro beauté plus l'argent ici que vous allez vraiment na Soudan bango de nous belé vraiment Gisat tipo na abonné na yo olobini pour ba fidèle abonné na yo non nalo ngapo na koloba na abonné na ngesaka ke ba continuer ko s'abonner toujours na Gisat TV parce que c'est le romoko to bandiango na Petrangol mais elobite ke ekesuka na Petrangol Gisat ekezwa presque ba bairo nyon surtout o ezana Luanda donc même na ba province Gisat ekota parce que ça tant o ezo se rapina que Gisat a sepel sabato na ojaenda Gisat ekezala na kuka déjà ils ont déjà kalamingité ba côté à Palanca déjà toza déjà dans système à remonter monter babiloko alors ba côté golf do je peux comme tozo démarrango déjà presque ba mois prochain donc ba abonné au bazar na Gisat bazala toujours fidèle na Gisat oazali que mungana benal barake baza ba minanga et l'obité que non soza na Gisat za patron na hotel boza toujours bami fidèle ya Gisat boza la toujours naye makama malamu ezali pe makama malamu ezakoya aussi longtemps que
ingénieur Bravo Angola Iltimaora à côté ma solo yo donc baza toujours au CPL pour ba émission il y a danger ezoya net na minute ezaki na vandi na palais na fond la télé TV boye Nathalie chaîne moko boye ya Congo na niveau antenne parabolique na tala bona moni Angola Iltimaora ezoleka oso comprendre na canal wana na tala bona ko mona minage na fond la boye à part ba RTNC ba nini tout na tala boye chaîne moko boye asike koti Boss Brother TV. Hein? Boss Brother TV. Brother TV. Na moni yango na bi oh. Nathalie Boye Angola Iltimaora ya ingénieur Bravo eso le kawana. Nathalie mission ba musicien na biso New Style baso le kawana na bi ça va à partir à lelo Angola Iltimaora et ça déjà confirmé na Gisat. Et ça déjà confirmé na Gisat. Nenge zake bozo mona ba émission le rôle ba boka livre et sali nenge pe Angola Iltimaora et ça déjà confirmé na Gisat TV. Bon, ma chère téléspectateurs, qui est vraiment malé vers la fin de notre émission. Quant à moi, je tiens vraiment à saluer vraiment Fiston Yampana na Star. Donc, Gisat ba difficulté ni no kuta na déjà na kata musalo depuis au bandango. Ba difficulté c'est ma casse parce que Gisat nga bani musala oyo abanzango vraiment na ba difficulté à ma casse. Vous comprenez? Pour biso ezalaki que ozala na capacité ta msusu ya ba moyen penate pour sala masolo yo. Obanyango na ba propre fond ya yomoko. Ba propre fond ya yomoko ezaki non. Aguada un eja, aguada dos be eja. Omoni na ye, prévenez. Kona kokima. Coronavirus. Suma bébé. Mais, dans le vélo moko, les chaînes dentelles a découvert maladie. Déjà Aguada. Aguada. Babi faut de mélanger suma citron. Il y a un gazosa, limon. Déjà citron de citron. Merci pour la Aguada. Abiki sika na bokolo ya. To banzango na ba propre fond ya biso moko. Alors ndenge zakata msusu muto mona ole osala eloko moko boye ozana na ba poyo na yo Gisat soit bandiango ke sans ba poyo. Ma propre fort ya musala na ye moko ndomoni ke non etomboli musalo donc difficulté o ezata msusu ya makasi na kuta nango na bulo oyo yango wana. Mais na minute oyo na koloba ke nazali susu na ba difficulté penzate. Pour na komi na minute oyo ko vivre ndé tam sou bonheur. Pour comme déjà boss na monde ngo. Ah boss c'est ça bena trop dire parce que na dinga ko mona te na sande ami ya ba boss. Mais ba moninga boss a boss né on déjà ba ami ya ba boss. Ça déjà boss. Donc peut-être non ba boss. Peut-être to ça déjà boss ko boya ngote parce que déjà bien que ça ami déjà ya ba boss. C'est que yo to ça boss. Donc au moni na ko ba ndenge nini. Au moni ndenge zake ingénieur Bravo à sa boss atali amina ye Gisat na masolo opo moni biso eza ba télévision to sala na petre ngolo baso mona biso londa ba mona biso mais ingénieur Bravo azasko muto atali makambo etali satellite talaka Gisat ingénieur Bravo ayesko na niveau que masolo elongwa na niveau ya local et comme masolo na niveau ya net. Alors peut-être à Tamsusu Nandenge Hollande à Gisat Tamsusu boss. Bon, notre très fidèle c'est-à-dire que vraiment vers la fin il y a une émission à Bisso donc Gisat vraiment ba dédicace vraiment ba mboti na bato basotono donc il ko déjà moninga ya ba boss c'est ko déjà ba boss opena pe ba koyaka yo vraiment na solo ngo. Ça va na roboss santé vraiment pour remercier d'abord mon ami personnel Sisi Selenge Soba de Soba. Na boss sanité les boss Armando Foot. Mon ami boss Lisusu JC Boya Pharaon papa na Miradi l'homme de la planète. Na boss sanité oyanga moko motema en tout cas yena robo sané jamais. Dorcas ndonga la aigle jaune. Balobi wana mera parler ba fana. En tout cas wana bena ba fana. Donc moi si beno na respecte rapena to Saramakasi Dorcas aigle jaune maman na Gildo Agbada. En tout cas na bo sanité batunyo surtout oyanga vraiment bazala ramina yanga
Shungu Mvula, en tout cas, na pesi binoto, bambote na musike sika bozali, Guissat vraiment yeyo. En tout cas, na bosani pété, le grand journaliste Yannick Boka Livre. Et bon, na bosana susu yanga moko, mon ami Iltimaora, ingénieur bravo. Oya longoli makolo na epena ti na résidence officielle ya banda ya Gbada. En tout cas, ingénieur bravo. Ya yo pena yango yo. Et si go zali, Guissat bena saluer quoi. Kitoko. Na bosani te Gibson biavanga. Guissat na musika pena alobelio. Kitoko. Merci vraiment, ma fidèle téléspectateur. Quant à moi, je salue vraiment ma maman chérie Solange Ngoma, mon papa adoré Jean Ngoma, mes petites sœurs chéries Marthe Allegri à Fineza. Je salue mon président Ibouba Mobala Moukusa l'équipe Tabanagou. Je salue Nick Miala. Je salue vraiment Mister de moi-même, mais je salue Nkela Yangani, l'artiste et patron. Donc, Tokuta Namikolo Oya, donc ciao, bye.